Alors Bampangi Bane Congo bandeko toze belé tozaka nazaka ngamo côté o tozala ba complication ya koloba Kikongo na benga bandeko belé awa d'abord mbote na bino bandeko Bampangi nyonso ya nes ya ne Congo ya Angola ya Bandundu ya Congo Brazzaville ya Gabon ya Afrique du Sud ya partout na ba ona bosene kotanga Nzambe apambola bino partout bozali nayebi ke tokolonga nazwi bapele ya Congo Central ya Angola ya Kinshasa bazo konte na biso bazako konte na biso mtoto bima to décevoir bango te po toza ba pauvreté bandeko bandeko la fois passée na l'exagi bino monta o toza nango na kati ya compte bancaire epesaki 800 euros bane Congo ebele babengi nga bayi papa eza esheki te tokolonga ça fait mal na biso tout tozali à 800 mais tokolonga pe tokolonga bandeko nanga ya ne Congo encore mbote mingi partout bozali mbote zeno ya muke wana foto ba quand même mbote zeno c'est vrai que ba mususu ebele bakokaki te suite ya confinement epesi biso kamwa problème mais toza pe na mwa sango moko ya muke ya mawa na kota na détail te toza na ne Congo moko abengaki nga rapide tama yokaki yango azwaki 100 euros na ye atiaki urgent malheureusement azali na maladi ebele mwana kota na makambo na ya te lobi avant-hier abengai basololaki na mwasi na ye akina Kinshasa baswanaki alors ye likolo aza moto ya batension na makambo ebele avant-hier c'est-à-dire mercredi ntango nabengi lobi na 21h25 nazwi mwana oyo asaka na banke ayebisi nga non papa ne pli aza te aza susu te mwana kotala badetail ebele eza te alo bandeko na ngai ya ne Congo nayebi ke tokolakisa vraiment bato ke toza bakongo pe nasengi na bino bosalanga confiance naza jeune homme te na mwana moke te c'est pour ça nalobaki ke ba oyo balingi bango basokipe na makambo mbongo babenganga mpo nalakisa bino ndenge ninga aza sérieux ba oyo balingi bango moto bazwa makambo mbongo babenganga lobi soki nalamuka ere moko malamu non lelo soki nalamuka ere moko malamu samedi na okoma na banke natala pe nazwa code mpo na baversement soki eleki olena kindiki na banke na banomona bamona portable natala pe baninga mosusu soki pe bauti kotia mais à ma connaissance
Na uti ko zwa mbongo na ipsa bino, ah non, en tout cas, bampangi, na félicité amour ya ndeko wana, aza mwana mbanza ngungu. Mais tant to so wana ina mono ndiri aza mutakimbangiste. Alors, soka aza mutakimbangiste nzabe vraiment zwa lokumo, biso nyonso toza batu ya fumukimbangu. Tango na ke ko zwa 100 €, Pana bango na Allemagne, bachaka toujours prendre na biso na place non na bengi abi grand frère Fanda na zo vélo. Azui vélo na tuni mais eza combien abi eza ba 2 km abi. Abi te problème ate na zo koma kuna siko. Akomi kuna tala degré ya amour ya mpangi ya ne Congo. Ake basali yango abenginga abi bon na sali yango na ke place wana lokola makambo nyonso ekobika na mulongo et j'ai dû patienter un peu na koti na bisi bango madame c'est fait batal babi ah oui c'est fait bazui 100 € ba pesinga na kosala tout lobi na kende na banki na tika 100 € wana mais pona ndeko oyo na Londres apesaki monta wana tango na ke na poste ah mulongo na monaki na bino c'est pour cela ndeko soki vraiment olingi otinda na kombo nanga na monogramme ça va passer monogramme eza na se nanga so na ke mais batu baza ebele problème ate na kozwa mais batu bakoza la peine batu bakoza liboso nanga 10 ou bien 20 ité mais tango na ke na poste batu ba liboso nanga ah 50 bouquet 50 bouquet mais likambote ekozana mukolo oyo ekozala ki nakola mukape avant na zu voiture na kyo na vai na kati ya voiture so na moni mutu moko aye wana toza biso na ye tita mba fongola je vais le faire mais nazo senga na bino soki vraiment possibilité ezali soki monogramme eza côté na bino tia monogramme mais soki monogramme eza te en cas de nécessité que otiaka na Western Union vraiment otiaka pour toza na besoin mbongo ndeko nazuba coup de téléphone na banzi ya matadi lisusu ah epesinga mawa quand même ba misoni ya kitanga babi mbuta eza idée moko malamu vraiment bosala moi ko ba mingi ya te mais bana biso ebele ba Congo awa ba tie biso na situation moko mais ba classe ezate bande ko nanga ya ne Congo nayebi ke boza na amour ya ko aider Congo central biso peso to lingani to ko supporter pe basenya ya bana oyo bazotangisa bakoko na biso kuna to bana biso parce que bayebi ke ba Congo baza bato mayele balingi ko tia biso na situation moko oyo ezali ke ba Congo ekoma na bazoba mais il semblerait que bana oyo nani amimaki nani Olive Lembe semblerait que bango bazotanga très bien alors que sont des Rwandaises baza na ba Congo kuna alo bandeko na ngai lobi su natali yango c'est fort possible 1000 € ezala kuno bien 1100 mais bandeko ngana ya kala na poto neti pe bato mosusu te mais na ya pe kala quand même naza na poto na banzi ba 84 85 donc j'ai plus de 30 ans en France naïba Congo ebele nayebi ba Congo ebele mais ba Congo nyonso na yebi ata moko na moni ete na ba versement epesinga pasi na Belgique naïba Congo ebele mais na Allemagne naïba ebele États-Unis na bika ande muke mais bango tout o vraiment na yebi on ayiba ike soki ka pa ba komo na bango kozala anto na moneta mokote bon eza le début hein je suis sûr et certain que ba kotia na bango et pesinga pasi mais j'ai beaucoup prié pour na muto auto tikabiso na ba pasi na maladie mais azui 100 € atie
après akufi. Mais aloba inanga bi pasta ngai 100 euros mpangi et le côté. Nako tia même 2 3 mois 4 mois ilandani. Malheureusement. Azalaki mutu oyo azali na banzela ya muziki ya ba producteur ya muziki. Ba mission so kala ba yebie. Na banzi mikolo ya so ba na Facebook na ba boyeba to so ba saini. Allo bandeko ngana za na confiance ba ne Congo. Ndeko na ngai 100 okokite 50 euros okokite mwana mbali. Konilate mwasi na yo amono mabako makasi. Zota 30 euros bimisa tia. Soki ba kolia yango balia. Mais eza malamu te ko kende na idée moko négative ki ba kolia biso mbongo ba osala biso boye. Eza raison te mais peut-être ko za motema mabe. Ndeko nanga ne Congo. Tango yo yokinga olandi video oyo kabola yango. On sala kilobi na mone comme na 1750 vie ya bane Congo. Mezamawa melikamote malembe. Balu basoko tielo na bango. Tango la moko fongoli biso wa 15000. Bato bakoma a développer ndengwana. Balingi ba yeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Okuta na baluba même ba koko, bakuta na ba WhatsApp, baza ba WhatsApp. Baza na ba Facebook. Soit na Facebook te, mais WhatsApp baza na. Ngamo na minute oyo. Mais so na luozi kuna. Na tina yi WhatsApp. Chaque téléphone a sauvé WhatsApp tout na PC chaque mois. Bon charger ba méga o sera un mois wana. Écoutera $20. Comme ça sur afandi azo benga bako connaît partout basali. O le fa na mawa azo benga bako connaît partout basali. Azo talape makambo ka yo le kanenge nini. E ko matela ma mikolo. Ole afanda kaka afanda ki aza konionga kaka koreketaka non. Yo ne Congo. Tango mama na yo tata na yo aza en vie. Il faut en charge na 100%. Il faut laisser cahier même so balobino za ndoki, il faut laisser cahier. Na wa mikolo atika na mona mokili. Il faut laisser cahier. Portable oyo Bambongo pesa pa basi ba 500 euros ba 300 euros au sommet portable ya 80 euros au tindeli na WhatsApp nyonso afandi azobenga rabat azomona inazana mwana ba o basala yango nzambe azolokumu ba ono basala yango te sala yango c'est très important. Moi j'ai réfléchi na utanga o le mera fanda ka ndenga mais non di azo portable WhatsApp comme ça adera nzaba koko ne partout bali o koko moko sana ngola kuna benga idi senga mbongo. O koko moko za côté pa na France benga esenga imbo o le benga tusunga benga bango nyosli bato déranger bango. Allez c'est très bien ce que soit la muki kaka ba atali yango batila iba jaba numéro la bandi nge nani wo o ngai boyali bo bandi papa soit si c'est aller a bengi mususu na nge nani wo mutu ngale et voilà ils ont longola iba tension ils ont poussé kama mukemi kula kovanda bande ononga ne ko na sepeli na mwana biso moko mwasi. Il faut la peut-être ba notre boti na poto peut-être na lingi bana ya basi ebele ba bimandengo wana na lingi pe bana mibale ebele ba bimandengo wana mais mwana oyo yo bokoyoka ye o bayebi ye bayebisanga pesa numéro na ye naza na besoin ya CP na makasi bokoyoka ye siko. Alors bana mibale bana na biso mo mibale na tshaka bango derrièrement bayimbaka nzembo ki Congo. Mais ndenge bazalaki baza vraiment faut bazala bato apoto oya bango bayebisa bango babenga ba rappelinga ke non biso moto bayembaki banzembo wana naza na bango besoin naza pe na besoin ya bampangi o bayebi kikongo leta ngai kongo leta na yebi yango mais sona lobi yango bokoseka mais naza na droit na lo bango na bakoko
bakoko na village c'est juste aller na village na 10 secteurs kuna na mongolwala nakina na yunga nakina na nzengita nakina na tulankutu nakina na bande nanga bakoko na bana kimanyanga bo na bana kimanyanga mais si comprendre bon na bino nde place ya moi problème parce que bon buka na oseka mais bango bana oseka ngate allo bandeko bana na basi o bayi bango boyi bisama ba binganga to apesa numéro na bango na za besoin na bango ba oyo waboni ke solo la mission nzila imosi ye akoko loba na bengi na téléphone abandi ko loba makabanzila imosi na Kikongo na lingala te na Kikongo parce que bino boso banga elonge mona emoni sarabino boso banga elonge mona naka nga zanga mongolo wala 10 secteur nga banga na ngate so abumina abumina mwana oyo biso mwasi abangi te abimise elongi natala ye tolanda ye toyoka ye nanu makambo alobi soka lobi nini yeyo mwana biso wana yeyo. Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti. Donc je fais cette vidéo donc pour répondre à toutes les personnes qui incriminent le peuple né Congo, qui se sont soulevées suite à l'arrestation de notre Nkaka Némoine Nsemi. Alors tout d'abord, je vais préciser une chose qui est très importante, qui me porte très à cœur, donc c'est-à-dire de vous dire que je suis une né Congo, donc je m'appelle Jenny Fouti Kisidingo Kosi Fouakumenga. Donc voilà, je suis né Congo, fière de l'être, je le montre, je le déclare et je le proclame. Je vais commencer par répondre à Monsieur Guy Sipamba. Donc c'est-à-dire, je vais comment dire définir les concepts des mots que je vais employer, des mots que vous avez employés, Monsieur Sipamba, à tort et à travers, et qui me laissent croire que, au fait, vous ne connaissez pas la signification de ces mots-là. Vous avez traité les Mécongos de tribalistes, de haineux, et franchement, je pensais que vous étiez une personne d'éveillée, une personne cortiquée, c'est-à-dire une personne intelligente quand même, suite à vos vidéos, différentes vidéos que vous publiez tous les jours. Mais je me suis trompée. Je me suis trompée et je me trouve dans l'obligation de vous rappeler certains concepts que vous ne savez pas utiliser. Je vais commencer par le concept de Bakongo. Qu'est-ce que c'est les Bakongo? Qui sont les Bakongo? Comme vous le connaissez tous, les Bakongo sont un peuple qui se trouve à la République démocratique du Congo, donc c'est-à-dire dans le sud, dans le sud du Congo, Kinshasa, on va dire ça comme ça. Et c'est un peuple qui se trouve aussi en Angola, au Gabon, à Brazzaville, enfin au Congo-Brazzaville. C'est un peuple qui se trouve aussi partout. Il y en a en Namibie, il y a des Né-Congo, il y a des Bas-Congo, des Né-Congo en Afrique du Sud. Vous voyez? Donc, les Bas-Congo, ce sont un peuple qui ont hérité de ce nom-là. Ce nom de Bas-Congo a été hérité de la capitale royale, c'est-à-dire Congo Diantotila, le Congo du roi. C'est un héritage spirituel, c'est un héritage, je ne sais pas, c'est culturel, c'est ancestral. Dire que je suis un né-Congo, c'est une revendication. C'est juste une revendication culturelle. C'est une revendication ancestrale, spirituelle. Une revendication du roi, le roi des rois, le roi Akongo, le roi Congo. Donc je connais mon histoire, je revendique mon histoire, je représente mon histoire et je suis mon histoire. Je suis mon ancêtre. Alors quand je dis Né Congo, c'est pas une organisation d'un groupe tribal, c'est pas l'organisation d'un groupe tribal qui veut asservir toutes les autres tribus parce que, soi-disant, ce sont des Baluba, qu'ils sont du Kassai, qui sont au pouvoir, que les autres sont des enfants des chiens, des enfants d'animaux, que nous n'avons pas notre place à la République démocratique du Congo. Et cela ne concerne que moi. Lorsque je fais mes vidéos, je ne fais pas intervenir d'autres personnes. Donc j'assume ce que je dis, j'assume ce que je pense.
Parce que je suis une Né-Congo. Et c'est comme ça. Et ça va rester comme ça. Allons maintenant sur le concept de Né-Congo. Le concept de Né-Congo. Qu'est-ce que c'est les Né-Congo? On entend parler des Né-Congo, Bas-Congo, les Né-Congo. Qu'est-ce que c'est les Né-Congo? Les Né-Congo représentent différentes tribus. Mais parmi ces tribus-là, nous avons des monarques. Nous avons de représentants spirituels. Ce qu'aujourd'hui, en français, on appelle les chefs coutumiers. C'est-à-dire des représentants du roi. Les représentants du roi des rois. Donc nos chefs, comme Né Montan Seni, comme Né Dadi Zoro Bilel, oui, parce que Né, c'est-à-dire c'est un chef coutumier. Et tous les chefs coutumiers portent ce Né. À moi, en tant que petite fille de Nkosi, c'est-à-dire le léopard, ou le lion, deux fois on le traduit comme ça, ou le roi. Moi, en tant que fille de Kosidim, c'est-à-dire le fils du léopard, moi, en tant que petite fille de Kufwa Menga, de Fuaku Menga, celui qui meurt pour sa patrie, pour son sang, je me revendique ce nez. Je suis une représentante aussi. Donc tous ceux qui sont les nés Congo, tous ceux qui représentent cette culture, tous ceux qui représentent cette monarque, tous ceux qui représentent cette spiritualité, qui se lèvent pour vous dire non, stop. Vous n'avez pas à les insulter. Vous insultez des chefs, vous n'insultez pas des personnes lambda. Vous n'insultez pas des personnes quelconques. Donc je vais vous demander de vous calmer. Oui, vous, monsieur Sipanda. Et vous le dites avec, comment dire, avec mépris. Il n'est pas Congo, il est né Congo, je ne sais pas quoi. Mépris tribal. Mépris haineux. Tribalisme. Allons-y sur le concept de tribalisme. Qu'est-ce que c'est? Le tribalisme, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui l'emploient à tort et à travers, c'est une organisation sociale fondée sur le tribut et employée de manière péjorative. Ça vous rappelle quoi? Une organisation sociale fondée sur une tribu, hein, fondée sur la tribu, et qui est employée de façon péjorative. Je vois l'UDPS, une organisation sociale. L'UDPS, au sommet de l'État, qui se forme, hein, formés par leurs tribus kassaïens au sommet de l'État et qui emploient ce tribalisme-là d'une façon tellement péjorative que nous voyons aujourd'hui, hein, toute la présidence Balouba, kassaïen, et d'autres qui ne sont pas contents parce qu'on a mis quoi? Une journaliste qui n'est pas du Kasaï. Et là, ça pète dans leur tête de tribalistes, hein, d'associations, d'organisations sociales, tribales, hein, et ça insulte tout le peuple congolais, tout le reste du peuple congolais, d'enfants d'animaux. Moi, je suis une née Congo. Je ne peux pas me laisser insulter l'enfant d'animaux. Je suis désolée. Donc voilà pourquoi je vais refaire des vidéos. Comme je l'ai dit précédemment, que ce feu-là que vous avez allumé, je m'en charge pour l'attiser. Moi, personnellement, je vais attiser ce feu. Cette flamme-là, c'est moi qui va le faire. Définissons maintenant le concept de haine. Qu'est-ce qu'est la haine? Que vous avez si facilité, hein, vous avez cette facilité d'employer ce mot. Haineux. Haineux. À tous ceux qui sont contre vous aujourd'hui, vous employez ce mot-là. Nous avons tous lutté, tous ensemble. Bandeko, c'est vrai que bamususu bagosepela te pona kati yango.
mais il fallait quand même nalakisa bino mwana biso oyo atelemi mpona kodefendre concept ya ne Congo. C'est vrai que nalandaki ete mais ntango naloba yoko kaka yaza ne Congo na bibo nakotiaka ma flash wana, mais nalingaki kozwa mama moko oyo penza ya moluba wazoparle na tribalisme mpe natie na binongo nyonso. Mais lokola balingi to développer kamwa eloko ya tribalisme to développer yango. Babengaki nga par monsieur Kasaye qui m'appelle pour me dire que pasteur Jacques Dinaba, je dis oui, habite tribaliste. Je lui dis, moi tribaliste, et vous, les Balouba, vous êtes des tribalistes? Il dit absolument pas. Ngabiabo, Moulouba, Okoloba n'engeni en ce coquille. Moulouba Olobano jamais qu'à tribaliste, jamais. Donc, ils ont peuple moko bazandengwana. Bandeko totana oyo. Bonjour. Qu'est-ce que tu as la première rue? Ah, on n'a pas parlé de 500 francs. Vous avez un 500 francs. Hé, Naboy. On n'a pas parlé de ça. Hé, Naboy, maman, Katuka. Oui, Autant la victoire, non, c'est pour ce que. Kia. Ah, oui, tu bon, ma oui, tu. Ah, où est-ce Ah, oui, tu. Eh, papa. Dans la scène, il y a la première rue à 500 francs. Ah, Katuka. Deux ans de Konanga. Deux ans de Koya Fayuru. La réponse est là. Au moins, il y a un Congo de topé sa réponse. Au lieu loba, mes réponses c'est pas si moko. Pour mon extrait. Nazambi lo mususu mais moyen ya ko tiango ezate vraiment pour ko aider nani mais biso problème na biso ezali ba cotisation. Bande ko nanga pa ibozali. Na boy ko tanga ba komo na bino. Mais ba komo na bino zo ilanga der nyonso. Bosala tout vraiment tout ça la cotisation pour te batu oyo bazako nyoko la Congo central bayo kaka mwa soni pe ya muke. Alors bande kongaza na confiance na bino pe boza na confiance na nga yangwana bomoni dazako senga na ba oyo bazako banga me balingi gérance ya mbongo baya tokota biso nyonso na gérance ya mbongo comme ça mutu abanga te mendeko nanga nandimi te ke yo obano banga kaka pona mwa 20 € oyo yo tie nandimi te. Alors sala tunde kuna pa yo zali ba Augustine ba Charlotte ba nani tango bozoko yoka nga naza koloba boye bosala nyonso bande kuna ngai bocha kamwa eloko pona aider bane Congo bandeko tozana ba projet belé pona ne Congo soki tokozala organiser ndeko bato ebele bakosepela soki vraiment tokozala organiser bandeko ebele bakosepela parce que toza vraiment déterminé yango na bandeko nanga tango yo yoki yango sala nyonso ozwa video o partager yango soki o partager yango suivi ezala sala nyonso longola esprit ke tokolonga te tombongo ekozala bakoyiba yango esprit wana eza esprit destructeur tango yoza na yango tokosala pe longo moko te me biso ba oyo tose totie bambongo ebele
alo bandeko na ngai toyoka tolanda bandeko na ngai ya ne Congo tokota na ba cotisation boko ya kosima makama mbongo bolongola ide ke mbongo ekende boye te bolongola yango alors totiaka mo eloko muke ya koyoka mwana mwasi oyo mwana biso oyo uti koloba mwana biso oyo bato nyonso bakoyeba ye abenga nga to pesa na telefone na ye na sepeli ndenga bangi ta bimisi elongi so toza na bato aboye 5 c'est mieux aloba mibali kutu nde miso bazo banga kubimisa me ya bimisi elongi na moni makambo ya lobi alobeli yango mwana mwasi oyo na kochame so botali déjà mwana mwasi yango forme ya munoko na ye bo mona déjà que eza munoko ya j'ai toujours interpellé conscience à Balouba, comportement à Balouba. Voilà. Oyo ezaki mutu moko boye alobaki ye muluba mayele azalite. Mais biso toza na yango te toza makambo na biso oya biso prochainement na kochela bino ye parce que aza munoko moko ya ndenge mususu alobi mabe mingi pona ba ne Congo kaka te mais pona ba congolaise nyonso vraiment benjiri ya malamu te melikambo te bandeko na ngai ba ne Congo partout bozali botelema poteto ba cotisation ekende vraiment na ndenge elongo bami vraiment nzambe apambola bino nzambe apambola bino au revoir bampangi tango za ne Congo kokitsa maboko te kokitsa maboko na poche tia toko aider Congo central na bandenge nyonso toko aider bango merci bandeko nanga nzambe apambola bino tozali samedi tokokutana lisusu ndeko ya Allemagne akurajenga alobi mbuta salaka ba video lobaka malembe bato bakosede na bango malembe tozokende kaka likolo ese kotika mwa 1000 ekoya pe ebele merci beaucoup bampangi ya ne Congo nzambe apambola bino à la prochaine occasion merci beaucoup. Nzila imosi